Mais pasteur John to aussi ça. Alors, le Nazan il a besoin quand même sur la lumière au sa conseil na bande ko ba mikolo ba pilisi moto na internet moto yo azil photo ya bolumba mbala na ya publier o pe azwe moi ba doza tamana mona ba tout ça là. Wana za intimité moko na kamwe. Kotindela moi si to mobali photo ya libala na bino za mabete za selo bino nde bolinga nini. Mais c'est comme un niveau que comme abonné. Non non. Nalobi ngai pe na ndeko na kosa ote na zo bango parabo. Moi si oya ngai ata mbata pambo na tiro beto te. Soko c'est la kango désolé. Quelque chose na monyo erreur. Pour na pesa confiance. Tu na moni confiance et baby même mobalo na kucho na ye. Avant que na pesa mbote na sombele masanga na bezo mobali. Pour yanga nité. Ngana peke confiance yenda désobéir na confiance. Kono ko buniso par rapport à quoi? Na kama keloko wana. So ko moni ngana beti mobile musu bagarre to bunise ki na za mama na etula ya masekite ya maseki po mobile tu la raté moi si pas tu la raté. Na te so comprendre. Parce que c'est que côté ne simbité n'a changé. Mais est-ce que ce que le lot aussi là na moi si et qu'atinde la vidéo na e ya mutaka la na que no publier yo ozwango na tu na que no publier par rapport à quoi? T'es na tu na que no publier par rapport à quoi? T'es na tu ni ka wana no spona zwani to salani. Non, peut-être voir sambisa. Non wana makama mike. Faut y ba makama yembo na fungulo vérité. Moni ba to belé ba na retard et compréhension. Ba to belé ba na retard et compréhension. Na fungulo vérité. Moni un africain n'habite Mathieu ni basale la biso. Tala, nalo ba no frère. Tona berer moko atabanyama bakoti ko sala ngoti. Oh. Le toleki na banyama na erreur. Banyama l'équipe c'est une organisation musika. Comment nyama lokola Lyon azokende pali ya mbolo ko makaku makambo etaleta za kana nzete abetel baninga si. Ya wana zoko ya botala ta botala bakim man yo tala nyama. Pourquoi quand Akim si baninga ninye sa union abi que soy bango ba sili e ko mapebi biso nyama ebike na ba no frère. Mais yo nanga to mona likama muninga to ndimi to chola to seka oro ebite ko songela pe yo poto za batu. Nazaka champion ko seka makamba batute na mabeto na malamu na tiraka na moni pesa la leçon ngana dévier pour échapper na zana nzela nanga tisu et ate ke peso ko sambela ka ndo sa so ba tisu te ba selo mabeza biyamba yamba mais ba peso ko so sambela zaka na kande ya maîtrise pour si mano ba hotelo na ba tebele soko sambela ka yeba vo bimisa versa bi de comportement non honnêteté ba tafa yo le malu bana muno mais tu so comprendre schéma de moni berere yo ba chef soko moni mo sala nzambe azana berere 1 2 3 4 abenga mana nzambe te afroda lo kana bise ko kiba te akota ka kokota kota aye ko eden yo nzambe ba idaka ete soka bengo soka bengo nzambe ba sala scandale eza mingi ba za benga minanza donc ko na façon habité monsieur balobare au sala fo baza ya free mais na opeso conseil frère tata na mwana na ye mwana ta le kamobulu mais on a l'air moko penza pa tala kate père na biso na nyokole mingi na pesi na za place ça faut mena ki mataye ce qui a biminenga na ye vous comprenez mais comment yo bengami ye muta touchera ba to benda na ministère comment ko zoyo atombola yo bongo o sala makambo e ko exposer peut betsa e libaku ba tumsu ba boya ko sambela pona yo moko pe atika est-ce que ça comprend tala bien filtré 3 fois infiltré liste pendant na solo azana na lobby infiltré ayebi akoti emeki simbi mais na source abengamité oya frère soka siliki mbala moko soke makasi a serpentaka pierre awangana ka sosele là a changer luka kote muso apengwa ezati liste pendant na solo azana na lobby infiltré ayebi akoti emeki simbi mais na source abengamité oya frère soka siliki mbala moko soke makasi a serpentaka pierre awangana ka sosele là a changer luka kote muso apengwa ezati misusu otali koluka kote mususu david abomaka moto tanga tubelaka asengi pardon makasi kaka mwasi ya kindumba yenda botela ye mwana koma roi nete so comprendre nzamba idi récompense babenga ya frère soko otali to changer te ti lelo baza
biso to kanza pe kaka pose la nzambe vrai faux ça la oyeba na partout des biso to peut-être comme partout boy c'est qui fait ngana zia vrai oui mais keba na komesa na nzambe te mais comme tu kanga mikolo na monde na monde balingi mutabenga na kobata na komoso ba rendez-vous le kandelo petit posa kana nga tokutana anga moi ça va te pesinga causer pas ça va faire nga kuna tanga non à quoi ça n'est pas ça nzambe kila ke de commerce nzela mai. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala nga vio Toyebiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo moto beti ya batampo esalaki 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vous le suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Certainement de partout vous avez l'habitude de nous suivre, nous traversons l'année 2020 puisque l'année 2019 a pris fin. Enfin nous croyons que cette année sera parmi le meilleur de toutes les années parce que certainement les gens vont te bêler, on a besoin d'un projet d'Abango Lelo et Simba par rapport à l'année Oyo. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle Bogota la biso et Bélé batala biso na Moyi, monsieur na Boutou, monsieur na Moyi. Alors ça dépend en fait, il y a un endroit ici qu'aux Ali. En tout cas, merci beaucoup, que tout le bonheur du monde est à la Nabino parce que Soué Nabiso et Zabongo. Merci infiniment na Gédéon qui est derrière la caméra. Nous avons Jordan Panzou qui réalise cette émission, bien sûr, dans de très bonnes conditions. Merci également à notre sponsor Yadjani Sita. Depuis Suisse-Irlande. Merci également à partenaire la mission surtout JL Lukombo de Genève. Merci à Claudine Boussaou, Mami Mwanda qui nous suit depuis quelque part. Merci à Eugène Banangissa, Ange Nyangasa Schwarzenegger, acteur à long métrage. Merci à lui également. Je penserai aussi à le vieux sage Joli Mwamba qui nous suit depuis Paris. Clin d'œil spécial à Taboufa de Top Model Kitoko Pétaï. Nous avons véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci à tous nos partenaires également, à Success Bar qui est notre partenaire. Vous avez besoin de passer un très bon moment, prendre de l'air, venez retrouver nous ici à Kitambo magasin bien sûr sur Rail. Entrez, vous verrez l'immeuble qui est la peint en rose, monté jusqu'au dernier niveau. Et enfin vous verrez Success Bar et Skezali, le service est très impeccable surtout et dynamique. Hein. Retrouvez-nous là. Merci également à Bandeko tout Oyo bazo continuer, ko s'abonner, ko partager ma vidéo, ko like. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de traverser l'actualité parce que ces derniers temps, Internet, la moto, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avons le dossier des frères Mike Alambaï
Oza à la une. Juste après, un dossier s'est ajouté. Il y a frère Nabiso, pasteur Moïse Mbie. Après ça, dossier Moussou Ande, Nabiso Eliane, Befalo Oazali figurante dans le clip Ye Oyo. Il y a Moïse Mbie, Toyebi, Nabiso Peniel également. Après là, Tozui Cédric Ibodo, le frère Amai Kalambayi, Tolongo Kotana Tokutani, Herman Kasongo. Déjà, il n'y a pas là qui sextape dans les Bimi, Tolongo. C'est-à-dire, il y a tas d'histoires. Effectivement, les lots, tu vas lever la sauce au sextape, il y a frère Michel Bakenda. Alors on se pose beaucoup de questions en fait. Serviteur de Dieu, sextape et outil wapi. D'où vient ce virus? Alors nous sommes au milieu du village. On va essayer un peu d'aborder le sujet ensemble. Tout seka. L'autre fois, j'ai retenu une chose, pasteur John Alobi. Ezana batumususu, nzamba benga bangote. Yé moko ka tellement pe a oumeni na église, pasteur atali kakate, frère Wasali Petro, tikaka na consacré, mosali nzambe. Mais il y a aussi Batko Bazalaka appelé par le vrai Dieu. C'est-à-dire qu'Azana appelle Yanzame. Pasteur John, nous avons le plaisir, il y a Ozano na plateau. Motenayo, Pe Boye Malam. Tembote de voilà qui te remarque vraiment. Quand si awa na zamu payate, qui te remarque vraiment qui toque. Santé ndeni. On a intouchable. Santé aussi mbarate. Donc base, on a penda béton. Si on a vu béton armé penda donc il y a blague qui te côté na donc à chaque fois. Donc on a okele la nyoso mokile sengi. Mais sur tikelo kaka santé penza bien. Pour gagner batu nyoso mona ki ba comme si ba pila ki na santé kaka. Ah, c'est okozanga nyoso mais kaka santé kaka. Okoki kozanga nyoso mokile considérant. Mais so quelqu'un na santé a ko défendre o tio koma o bima le chèque ya bango nyoso na mokile ko bimuta suka. Mais na mokile ko kaki bango te na challenge. Pour nani neti santé sali nini. Ba pilon na jet de passe na terrain. Ba dominant na koyemba. Ba dominer bino na Vares, ba dominer même ba joueur. Ba beti mais na suka na kozanga ko beta na bino mabena ka bar poto na suka. Bino de bosisi match bo gagner bo ke na coupe. Na terrain bo kokité. Je boyebité, puis mama longate, faux Vares, faux entraîneur, faux équipe, faux jeu, ba faux joueur. Mais na suka bo ke na coupe. Mettez ça comprendre. On a de santé. Santé. Donc et au couteau biloko faux. So ba to moni nzunga dama sino ko seka. Ba moni ngozo tia na sani ko kamwa. So ba yoki sur batali biloko ndeli bango. Mais ba ko kamwa lobi ozali. Donc ba ket na te ça comprendre. Ba zéro na makamunyoso ozate. Mais na suka ba panzana ba kino yo siko ndozo ba kote randine ba on ba rapport kaka. Omoni wana Kala Akufa. Depuis ya solo Toza na mbongo bongo. Très bien, en tout cas en tout cas on attend. Do ana mbongo mais akufi ndenge nini? On comprend que na attend. So comment atindanga mingi na sa mutema. Ce que je peux te calculer, moi to comment? Comment mutabo ko kende? Pe otali titre na salaki. Otali makamunae. Waka kala. Ce que kana ba komba lokumu me bakenda. Wapi? Na Caroline, aux États-Unis, na New Jersey, na Paris, na France, na Hollande, na Japon. Parce que yosko ka carrière, ya piaké Rwanda. OK. On a ce que ya za kiteke bongolo te. Na mboka moko bena kingutulu soko kiti. Et on se retrouve otozane ki sasa na on ni ne me kuna difficulté te. Si on connaît pas le bango, aussi camion, aussi qui camion, au mati moto, moto souki, aussi vélo, vélo souki, bah même na chipoy est souki. Bokati si boîte souki, yoka côté mtake fanda. Donc il a ngotelo pedo qui sont abina. Donc na abina le vanité, donc ba massa no kuna ba nkewa. Donc il m'a boté so quoi donc adam na fait yo moko créer kuna. OK. Donc siko yoka mutabo parcours na yoka. Tu as vu ce métier ça la kate pour ça zamba trop mais osa parce que ba comme zo kanana na point c'est fait santé à piler bango mais na terrain yo monanité mais na suko ke na coupe n'était ça comprendre on a base ça na biso vrai catégorique vrai ndeko ko koma lelo na to kutanaka kumisa kanzame makasi mais monsieur au monde pasteur John a na santé en bonne santé
mais alelaka trop nzambe asunganga te et tout or mais miracle pèse ali kozala na bonne santé quand même premier miracle ya vie santé so ozaka na santé malamu yeba ke wapende babaka ke 50% gagnant pour sa vie n'était ça comprendre 50% a fait vers na vidéo qui pour pas na ozana okuta na diata okuta na manka olia te et tout est content dozaka sain sauf yo pona biloko te nyonso ko na lobi na mutapiaka ponani esoma mutapiaka bimsadikila oh mutapiaka pesa kila ni takolo penga pe nous na bien te mais okuta so mutapiaka boyelo mo balambia peme c'est que ça na mukate te za malade za fie vende tumisi landela dia romela kisi na pokwa ngana ici mutamukata pona baba tala do même ata biloko ngaya mutamukata bon saka biloko ba voisin ma po ekauka mona moteka so ba o fo ba bwaka yayo eza bien kutaba makoko ezaka mabeko leka oyo de fisa ngango motiver moteki po pesa za ngro ere ko futa ndeso ko swana pa longone kifo ka mokate yo bichema vite na pesa périmètre donc yango challenge ya ko réussir so moni mutamukata zo pona biloko aza fièvre na ko sauter na wana fièvre to le kat faut ça bagarre faut détecter ka on a bagarre jamais mutamukata tuna gamazine za na mbise belé tuna mututu tambona mutanzala ko tane restaurant baka mama tia 3 misuni na fo raté ataka pondo beleko so so mona mbongo misuni te ko kale fufu za ramfo batika taka moko donc jeu de lancement déjà technique na yebisi yo tous les mutamukata za na commando na oloba na oloba kutu ba se pile fort na jeb sa yoshi de biloko même biloko ma beso comme na suka ndako mo déclarer que moi ngai moni nzala e balana na ba tito umela na vie ya rapona kulata na bomengo te ndako basomba mbala moko e lamba poko somba moko zo renye mais umeli po somba mususu mais ko lia ba mesa na ngota toke pa batu kende ki fete lie okangi photo na biloko be na mesa so na photo la tiba to comme fete ngeza kinde boy même koloko za nzala so ko la mko tali photo na biloko tikara na mesa ndo kangela photo ndo consoler yo alors ce qui fait nzara ba mesa na ngote parce que devoir to za na mukili ba yeba ngo lelo ba to accompagner kate toza obligé ko lier sanzoto chaque jour tu mukolo kufa yango tungisaka biso fi mumba to ngwa bitangola tambola de yango ba jeune ba so na ba fiancé na bango na ba na biso na ba nyama to zaka objectif moko comment nyama est-ce que moi si a nyama to mobala nzinzi to mobala ngaka to mobala ya ngombe to lion to bambisi na mai est-ce que tant bazala kana bakenda ko sakana ba bimake sombela moi sine bilamba na marketing na Shoprite ben na magasin chéri nzinto pumbe to keleka biloko to som elamba rien mais ndeni ba ki mbai na ngapa komi piaka kwei mais basoma na bilamba te n'était ça comprendre mabala banzinzi pe kufa na zamba ba divorce rapé kuna oyebite za monde na bango yo mate soso komi na soso biso zene ba soso to bokole bele ma soso mbala dominaka oyo muke bya te musa komi na oyo soso na ibeza soso makomi ndumba azo senza mibali to na kati ya lopango magato za biso mena soso pe na été oui soso ataki na nguna zo pese rien bale bakati côté mbala tambo pour soso moi c'est dépendant na mobali donc ndumo to mona même la ville lope même la ba nyama pesa na ezana mais soki ça katende ba bota ndenge ni banda est-ce que banzinzo bimaka na dame neve ya banzinza lelo si génération banzinzi bachana matoi te bachana matoi la vie continue nazo bano vrai tala ndenge yo nanga to chaka litoi ndenge nzinda chaka masi ndenge litoi ndenge pesa chaka masi litoi soko moni mobala mu sekete na mila tala ka bata jo azani tinga po pa chaka litoi neti yo apena mwasi na bana pa kende ka pesi pe commande ba lambi pa lie na boy pe abengani bana do challenge même ba soso ba nyama ba 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 kenda ka pe challenge mukili so ndo comprendre mukili tala ka ngono ba anglais nyoso po comprendre mateza nini e bele ba comprendre la bible te bible ba mukio pe kangisa nyoso mais ça ba branche musu faut qu'on a profondeur pour timber la base malgré tout bible ça que moni bible ça ko la elongi na yo yo moko za kolo yo mais yo moko dirigeaka yo à partir la mutu mais yo moko za na yo place moko materno ekoma mwa makasi bon c'est manga parce que ngamoko mais c'est ça makasi na dossier na bible exemple net yo benga ngamoko na zaka kolonga po na zana ngamoko mais ngamoko pe na yeba na dirigeaka nga partir la mutu pour ça il m'a colata a bouger ngana la mukite on a fait faire commandité na la mukite na pesa bango ordre mais azana nga na bité so comprendre so tant na fungola ka misunde a commander mutan de diriger loboko simba kuna to la muka makolo tam nazo bando périmètre siko pe ngamoko pe su kolonga moko mais ngamoko pe su doki o comprendre ngamoko na dirigeaka nga contrôle ezana mutu mais nzoto nyo c'est ça ya nga mais ça pe na l'air moko ngamoko na nga to yokana ka te mais ngamoko kolonga boyoka na te nini neti merci na peso wa branche na bandi bien
nalobi tokende bato balanda bacomprendre bien nalobi nga moko nayebaka naza nga mpo naza kolonga mais nga moko mpe na dirigeaka nga nayebaki autorité eutaka na mutu nate soso comprendre nate soki ekei merci et puis nga moko na nga natombokelaka nga moko kolonga mais eza na lere moko mpe nga moko atombokeli nga sake nga nayeba nakomi mpe kobanga fo na respecte bango mpo tozala su na nga bien mais nga na change nga te nazaka nga ekoti wana exemple nango eza boye tala ntongo soki olamuki osala eloko tokolia te ti pokwa mpo bima na coin okomi na vertige yo bokomi mibale te ozaka yo moko mais yo moko boyi yo mais yo oza na courage bokende mais yo moko aboyi yo ometeke yo na yo boboyani boza na kati ya yo nayebi te quelque chose na comprendre sikoyo très bien soko comprendre bakana nde omona donc mpona bimanaki oluka mbongo nga mo na lembi natieki goyigoyi okobima atali boye ntongo ti 17 na lie te mpona komona coin a misu vertige mais yo oza na volonté ya kokende mais yo moko alembi na yo mais boza bino mibale na kati ya moko parti moko bayokani baboyo yo na chaque fois mingi arivaka soki moto aza na pongi ya moi ya mokato alali makolaka otaka réunion atuni motema ndeni kuna bafuni dossier nde bafutaka le 30 oka manka mini otafuni nini banda tongo bros oyo apesi rapport ezaka bros lolema tuni oyambaki nini banda tongo abi vide basali réunion wana nolamuki te ye lelo soki alamuki tokoyindisa kotosa koloba moye tokende na ye eza te omona te mutu mosalamuki na ntongo babushi tumaka kingo e luketu e bayokani réunion bakefanda na mitio mpo bakobenda lokola likambo lokola oliaki te tokomona ozutika mais kompenseleki bakaka bakotela likita yo moko bangi baboya yo mais boza na yo moko kolo yo mais kuna basenge réunion basilikeli yo soki oza mutamele keba mama nani yelanga mikate senga mikate te mbali soko obwaki osima otindiki omona siko mais kosa erreur totinda mai ya pamba sa bilo okotindela bango érosion ko bango badinda mbula ebeti badindi banyama libumba koti mes attentes tokokufa no fo tokende ka lola tokomeme mbango mbango soko asali tokokufa ne po tomoni ye tso totikai na ye tokosouffrir bapotanaka nga na lembi muto bino te tokende kaka wana bamemo sereke so oza kadasi yango baka soko oliesaka nzoto bien nzoto azaka na courage omona mutu mosusu tala yo moni nga nalobaka chaque fois nasakanaka na nyonso me na mbimbi te nga lera na biso frère naliaka bilialia soki naoki mposa kolia naponaka te soki oyo ekisaki na lie oyo nana na lie mapa na lie gato nayebi so oleka mpe libumu te nakoleka libumu soki nakoti na compte ya retour akote esengaki te mais soki obi bato bakanisaka mpo ya santé folia biloko bato nyonso balulaka shawarma soso ezo impressionné na solo nde babiki alie bien non kolia mpe ezalaka selo guo motema nde esengi olia ngai nakokuta ozolia bito tomate mbele ezanga ntina nzoka nde guo opreparaki banda butu namona makambo na mabala mama na biso omona ndeni biso tozokola naye boye mbisa kokauka na mbinzo batiama ndunda na fufa makasi ntango tolia tokatika mpo na bongo lobi surtout na makati okende kati tosonga boye deuxième repeat totomboka komo toleki lobi tolelelo nzoka nde mwasi papa na biso na mama ntango bakutani na chambre balala mobala ale biloko abiti mwasi ni biloko olambi kitoko mpo mama batela libala abeti repeat neti zwa repeat siko biso asopesa mobali na ye siko biso bavictime toye tomoni yango fo soki biso tomoni fo seki tangi toboma libala mama sikoyo mama fa boma nzoto nazo biso bashema yango moni nazo biso keba koya monene ezaka esengo motu place ekuti ye mingi mpe bakanisaka soki oti na libala bomengo nde azwi esengo koleka batutu nde babala rien libala esengo eza place mobala tieli yo na kimia na esengo libala wana ata babala yo te nayebi kobala mariage nayeka tofanda ezaka mabala ebikuta place moko te pasteur yokanga bien nakoti so na cour yango nazongeli nalobaki nano nini kindumba na libala eza eloko moko babongisa moko batiki ebeba kinduma babongisa nini libala mpe babongisa nini kinduma na libala eza eloko moko mpo libala soko olingi mwasi ntango ozotya mwasi ya nduma lito esukasuka nini botambola ofuta mbongo nde makambo esila ntango otyaka mwasi mpe lito eza nina meme soki na longue trajet tokoumela ti liwa me nafuti mpe kaka mbongo ndenge kindumba efutaka me kindumba eza ya raccourci yo eza ya longue trajet ye taxi ya kisasa yo taxi ya bakongo bavoyage kaka wana centreville loso opesi mpe mbongo epo akomi ya yo na minute wana so za na ndumba kaka so boyokani esimbi olakisaka mbongo na yango omwena ata mobenga bino je suis occupé c'est fait okangi lupango neti libala mais ya courte durée ntango bokokende bosilani sene esila place ya divorce ye omwena tutiyeli libre
mais oyo asikoya libala oyo akanga lupango ya bafamille siko longi trajet nete so comprendre po soko tali kinduma na libala basalaka place basalaka nazo pesa bashema se pose à l'aise moi na ko décortiquer tala beta lisola mukinde ezo kende batu ba comprendre ba chemise za wapi yona ba chaque fois oyo asali alliance oui oyo pe yaka to fanda oui oyo alliance aseka yaka to fanda te tantôt libala yaka to fanda zangi mbongo po babala na balingani ko leka bata alliance oh si nazo ba no free misu tu pe babala balaka alliance batambola na désordre na sa alliance so moni ba to l'accès alliance pour pesa confiance on a si alliance ba dégâts faut faire attention donc moni libala ni opexé nga nese madame net mikolo mablandi chérie motem international base oka penza au complet tout nete so comprendre le maman gros bisu place ça te ko ika là batika on so comprendre famille on a dit que chemin vie faut ça la attention bolingo ezaka ndenge kuteli bato ezaka ndenge to cancela bato na moto na banzungu kolata te ngana ko mona bolingo nde bozana moi sur bena bona pesi critique oui surtout moi si nanga so critiquer ndena ko sepela po jamais na ko linga moi so ko sepela bino. Comment numéro ça pas tenir ko kaya yo c'est que ko ibangango. Obi que pasteur John dernièrement de moi singa qui pasteur John a exagéré. Moi si azo mona na mobali yazo ba que non de l'amour eza kutu kitoko. Ngana loba pona matelo te ngana lobi moi si nanga faut me mangana bolingo lokola ba ndumba mais l'esprit abasi andako. Na loba ngo pour moi ça ndumba za toujours prêt pour la révolution. Même azela mka 5 heures pas brosser ce ko mona ki di boko tia lito isusu. Pourquoi bazara déjà na tendance mais basi ya mabala ba baby sa mabala bakaba basi mibali libanda komitika ayaka na système ya bien et bandé ton baboti mwana na mbali loko ba messene ko la place moko atiki ba yango te mais ba chaque fois tala basi ya bataba bazaka na mibali na bango bakokangela bango ina ne bango so ba sokolité moko mona ka taba mobali solo moi si propre achaka bote wapi bango tuna sa nini schéma libala pe pona bongsango faut na schéma pe libala ezaka libala ba bongsango lokwa fufula masange matasu dose so po sakane to boka lokwa bido sa boye bezo sila mai tie sili oui bolingeza ko 500 zoto tende banduma nyoso ba bimana mibali ba kenda po banduma bazaka na ba prise beloko le kabasi anda comment vous chance ko bala te foyer ba schéma nete so comprendre parce que moi ça ndaka zaka na prise moko comment lula ke maka c'est que fait ça libala na amour moko ezaka na kati de bolingo eza différent moi ba ko so ko teka commencer li to ka te ezana bolingo ya ko sepela na banzoto na bolingo ya libela or vraiment bali vraiment so balingani pona libela bazaka kuna souci mtusu ya ko 500 zoto te ezana ba bike wana ko sana ngo so ko la ezana mais affection wana nete so comprendre donc c'est que ma balle belezo panza na lelo ezaki nango ka bolingo ko sepela na nzoto et non libala te mais dépenda très bien si que ninge zo sala sala bongo ba difficulté à vie no bala linga en attendant ba difficulté à vie et comme si nyoso comme si ça bien zo kandeza yango te batu nyoso ba batami na sima ko timbeleti bazana pose ko sala loko na nzo kande bazangi ne makoki ya ko gérer yango exemple moi si mususu pa na bango azana difficulté to moni mobali moko azana la alingi na mobali te ma yoki azana moba mike siko akende luko a Chine mobali na zo kan fils que pas sauvé on a ça ko Chine ba commencer l'échange na ko pesa na nzoto na pa zemi pe ko ta na tanda te lokwa bolingana ki bien te zemi pe ko ya bien te pona kate ki nduma zemi siko ceux qui aiment côté est-ce que yo muto yo zo zemi o se plano na muto lingi ete olanda ki ne mbongo yo pe olinga ki moi sana po bala ete zaki en attendant na vivre ne ka rapport lokwa moi so ngala azati en attendant nde ba dégâts o na ba no frère mon frère dimanga pardon yango moni na RDC même partout dans le monde mabala wane zi place sur hotel yango eza non agréé mais considéré. Na yembeli yo mopanya libala
ezomonane ezosalema ezosimama na bomoi nanga. Yaya soki bato ya mokili baza kobinela bango, baza kokumisa bango, yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe, ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye. Abongola bomoi na nga, oh yeso yo e. Masumu na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomoye e Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini Natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoy nanga Sunga bomoy nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate mbuma nango pesa pende on a créé donc ye endimami mais de toute façon on va ni poko na ba no penda vrai mon frère berena to koyi nango ebeli or na ba chaque fois libale za bangu moi sinon ndenge linga ki yende bozaka naye ndenge kuta yo soko linga eloko ate sana ba défaut okokotela même petit chebino ngalo ba chaque fois so na lingi moi sinanga ta za muyiba chifla nga bino ni oye ko tala ngokuti moi sa so betanga yo fa na salon c'est ato si sa bituma na biso zo tikena fufu okende yande ba beti o lia so fufu na ngata o suka na porte ndako po bitumba na beta mana na bunda yo zala ngai sika to fana sika na bale za musika comment na kima te to na pesa rapport to so pesa nga rapport tala batu misusu de batiko ka bo babeta ka yo libala na ngai no kuti masa kolenga ya yo nini akole yo mais akoko telo pende comme susu akoti nga par rapport à quoi c'est mec yo pozo beta ya bonne na boy wana makameta yo te au violer droit wana côté ma périmètre privé accès pas comme interdit ba ko mangwa majuscule ba ko bamba ko magenya yete so comprendre donc bolingo le matata bolingo mutako tati mata nga bolingo no so pesinga rapport na ko pekiso to baka côté ko bandaki na secteur toke na terrain zonga na terrain c'est aussi ça match le challenge faut zonga kaka oko zonga côté bolingo ki na saki te bolingo za basi à moins que motemo ne ko mana suko sentir que a na suki kozaka champion contre makamaba tout na peso conseil donc on a commis nemo na ba yayo basenga ka bandon o te charge à famille le ki na kufa nanga net omoni ba charge monsieur yaka puis omoni tant tozo lingana tozo balana tous ça rappelle na calcul la technique ya mikolo ko ba jiko gérer mon frère ko balana na moi si oui moi na moko mi balé misa tout même 5 est-ce que vous avez la capacité de laisser mi tout 5 wana ndelo pesi ba déguer ça na ba no frère parce que biso to ko sala na luko ba engagement minene pona za na bateau na yebi ba ko edenga donc ozo tia ba charge ya ekoki ko ça bon ce qui salité autant so ba ya ne ba na poto deko loko na lo ba chaque fois au moins Satan akolo masum mais parce que comme là aye ba souté même Satan tout na ba ndimina Coco Satan Belgique kuna okanga kina ndeni okaka yena kale depuis abota mati leto kanga 17 mais ndeni na somona ma condition comme ya ba 850 okaka effort na azana performance extraordinaire donc na masumu
a doublé limite Satan Tchela. Donc il y a performance disant a comité na to na lobani. Na so banofre. Mutu musu pa ya kuna ndoka te batu musu pa kota ba tutu ba ngomo ba la musa Satan. Neti ba tutu ya ba mfutema. Blocage Satan tala côté te. Kutu ba ndaba tia kengela kota mona ka alala po biso na biso to potanaka. Na so banu makama mike mon frère. Moni vie ezana ba réalité moko vie na mise mona na kapete. Soko za pour les kan objectif to comme mpaka ndeza ka danger. O mi on gaso na komika na hashibwe ba beta ka ville ko Paris futite. Vie eza penza objectif fo eza aligné et ya kapena mabaku sans forme côté musube ko chole limisi na ba défaut ne bandeli mena suke bongisi. To mona batu bayana ba manka bima mama na chele bandeli ba chole famille mbainda sunga famille na suka. Ak no bala mobali moko même ba fio ba tambola ba vierge ba zo mobala bongote. Mais ya chela bimisi mais parcours na maman na ndumba. Mais na suka a gagné procès. Na so pesa ba périmètre à vie. Vie ezaka lokwa lati ba kata lokwa lati. Vie ba so pango lokwa mai na kopo na zelo. Na yo muto sopie bine mai ko sala obika mai uti na kopo. Yo sopa ndenge kendaka cheko zongelo kina sama ko le panzani etaliote. Ndenge vie ça. Parce que bato bele mangba me mafilo kwa na taille. On mutu so comment ça ki bandi na suka prêtre. Comment ça ki asanga tina suka mutu. Comment mutatanga ki na suka zangi musala. Nete so comprendre chez moi. Yo mona ba chaque fois tikela kolo mukila même comme ne place zo même. Yo nanga lokwa to saka na chance soko zuma muke. Moi au prêtre ba bengi wa pisco comment mona ba nyonso ba leka na njelo lingela teneti bata manka. Bah c'est là. Ça me dit tu vois, ça c'est pas bah tu vois. Baningi biloba loba. Le problème pesant dans l'église parce que dans l'église généralement ceux qui ont kakao masque de vieillesse, oh c'est recoute ça boy, ça blocage. Chaque fois église ceux qui côté église c'est ani. Église teya batu lola nzamba lingi bino. Botambola na vérité ndenge nzamba sengi. Mais challenge à vie faut botaye bango bakina course. Bokanga bango notajité. Bobeta boma cela lola la promesse était que ba zelenti bonde ba kufa na poko. So pesa ba cours na tango ndé bango to ba kufa na poko. Te. Tango pesi bango cours ya lola petit bango aller. Bokende. Li pamboli. Na émission de Mikolo église fête ya boy. Ngana ko kango église 2 jours te. Le bes à la direction divine ba chaka une semaine, un mois na boya ka te simba. Mais comment to tina jeune aussi ici? O ki kamusu na jeune à 2 semaines, OK kota. Si ozo lukate matoko les okita. O vivre comment santé zo beba yo. C'est akuta obeba elongi changer mutakota akuti na profondeur en Nzambe. Na yebisi yo, ato zo prier za mwana masi l'église zo prier. So aussi si prier tango bimik zong ça explique ko ba jeune fille so libanda. Rouge rêve na ozongi ça. So ki munoko nika kite zo chikle mo mofema. Tia. Ningi saka lia so zo tambola pe ko te mibale za. Tia ko denda, zo no kimbo santu no bomba na kati ko pela moto so ko bali libala. Bolingi makambo la litoro anja ko ya pa bengotin. Prier n'y a pas de personne à ton prier qui trop tika laisser tu as beaucoup prié ça on va prier na wa sakana on retourne batika hotel ndama hotel na tini mapamboli siko zongo ndenge nini na tindi libala ango bimate mimetu babenga ka alléluia na bala Jésus mais robala kama pamboli pezo telenga maboko bo so pele ko tika na ndoto kwa na pongola mko kuti pamboli oko kime uti wapi ndepesa to kopiti na re anzamba tikanga technique de guerre. Nabana mibalo misusa saka kopo alingite or kopo eza musa ko sala eza métier batu ba cholio bazo seka persévérer et bimsaka sengo na suka lelo simbité lo bikende kende bokende ka bosala ka wana o ba ko chola ba choli o ba ko seka ba seki kende ka la répétition est la mère de la science et puis toke tala pompe ceux qui au che pompe e bimsa mai pompe e kufa ba kanga na singa mai tanga moko so na che ba cha sima excès de même tanga so ta place na moko so ko telo ko chola di tanga de ceux qui te sa musala pou so qui umel ke nota national di bangeto et to bokaka parce que to boki ndenge nini komelo ka makasi to boki neloka mai pamba excès de ko tout à céder so ça persévérer papa au fungola nzela na ba no frère. Oh, dans une personne technique. Donc, je ne vais pas pour un misala qui n'ont pas de par rapport à titre académique. On attend moi trop. Ça la wana le bazana promesse moko bazeli ça qui est to azana sid mais na pour to za o za kwata. Fait to za invitation to ngo senga musina kitoko. Tal na so aso mi bengani ça ba tinda. Fait une fraude. Na ki invitation te. Ba so bizozo koke bandana ngo. Et puis ça aux gens betara mutana mbata zo pesa masanga pas quand moi na noko to tata moi ba je pourtant regarder photo zo boto ah moi na yaya zo ni moi na yaya ti zo frauder na fête faut ba schéma au moins na quartier ba na mona ba na quartier ba dondo na fête ko leka ba ta veste na fête ba kamwa
mwana na timbeli ke fete sans le pango pona resi na sala ni na moya ndima bi mwana mitinda chez bango kendo tika bakiti kuna krikiti kendo ke na pousse masanga krikiti mais elle fete yine comme na poko ala ta pela mama longate kandi encore na fete bino bata feste bozo bongo mabo c'est la bière botaka bimtu mona couper ki bière azonga boki mulai azonga be muko asoso muko tuna oye yandro na keba missionnaire era nyoko makina mwe guerrier et on a la récompense. Aussi mon gars, vous savez quoi? Vous savez bien, yenda tika leka. Yo c'est un mulonga ko pona, ya zo kana na kimba. Donc il y a déjà stratégie à travailler qu'il y a depuis moi. Récompense na moi déjà de vie ça. Na personne que j'ai. Ba tu ming to landi chena bango na ba bar ko saka ba tapage to bango ba bonga libele ba ko koya kate ba zo champion ba ta faute na manka. $30 na ngana zuya. Mais yo kuna sas bonga. Soka longoli 50 que ça tapage pas ne ça dit rien. Parce que ngam to ba manka on ça le continuer ba no mata na ke landa yi. Tant to landa ke to sepela na tant to la muke yindi na fin de gouvernement. Ah pe yo yo. Ngazo ko pande ti. Remaniement aussi la quand faut ba changer ba yo moko na ba ko changer yo yo. Pose ko ka yo moko te. Oh, na so ba no frère. Vi yo moko mi pesaka Sonia yo. Otali ke te. Parler ba benga nga te chebiso. Lipa nga pe bafona salani. Lo tana ba no frère ko boya ba tuté. Ko lobela pe ba tuté ke ba position so koma nga po misi ba nga ba chola yo. Parce que kopo bo salaka so ke bi ke zana moi récit to bi ke njuri ko futa. Consacré nango ndimo chola mana ko sauter. Okoki ko sambela te mais otosi lo ya mukili et peso lipamboli. Ngam na jebi sawa. Donc jeune garçon le lopo azo engagement, la première des choses faut yemona akokanan ko mille sa commission na yina ba to ba ke nos engagements moi si mais yemoko na zo ko ko charge na yemoko te. Ozomi benga mfutema na botutu omi kote na ligne ya prière ba délivrer sans motif. Frère, tout le monde a engagement biso moko. Vi fo ba non moko na kolukela lipa na nga wala. Pesa ngo former. Tu as senti que t'es na bongi te me côté na zo lipa yango. Na kokele la lundi, mardi, dimanche et romona. A penda base. Au moins na kaka pas sur engagement. Aux ana tranquillité. Au tumi ça ba famille mingi te et aux ana ba kamoko boy. Ndeso ke yindi ba jelo tchan. Kilo na famille pe na miso bato. Mais mingi ba osala ka zot ko engagement po banda déjà nani yaya koto ba aider lelo. OK na ngolié. Le beaucoup no ke koto ne bo so bango surtout ba koki ko ça sous premier tour à retour sous. Mwenda to fini to mi fingisi. Oto chevi singa na kingo to tambo na dénigrement o ka mutazana mukilime abimi lokola l'échec ya batunyos. Pourquoi? Tu se sous-estimer biso moko te mi longo si valeur 5 donc il prend à partir ya kozanga kozwa vie donc en considération o mi pesi forme donc o signé te défi fona longo lango père aboti biso alembi mama kufa père akufa siko pesi manasa nya tanga kité ah ata na tanga mezo simbate siko pas me tchako tanga la peso simbate est-ce que comme nous no sala te exemple ah baninga bateka o cotiger kolande kila lo ngete ingénieur comme na place oyo kolande bangote nete so comprendre kende sala cholama kende e bande ba ko seka metangi repesa forme ba repesa réseau c'est pour réussir ba compter parmi ba tunyo so tomoni bango ba bongi ba leki na 50 ko livre sengo oh pap na so bisayo ba leki na kwate bele ba tungi bande ko na kisasa kende nzela mboka atiki kine sika bota mapona koluka mbongo ke mboka abundi bundi likola ba camion ba balinière wap de la commune kisasa tchebe tonga papa to benge prêtre tanga sepela zikimi angwa pemi to komolu la ka to koma ye menzela lekela kande to lingaka te mingi loto sana posa to bima champion mais ça to kuta na ba adversaire coupe ko sana valeur te oh donc il faut bundana pose coupe na vie faut mériter ko zala lion ba lesa na zote akufa avant oh zala lion liara pour makima kimbango aumela wazo ya kufa na yebisi yo kolia ko kabela we munene te po ba tonga kona sima mais pas ça comme un problème peut quand même pas na côté bande kona biso basi lelo moi si pour moi si selon kuno comme problème te surtout ba coopérant oui que nous azo lukana no nenga malé moi to za na besoin kabelo lelo basi la kate basi basala kaka do bande ke okoya kana faut tanto yebi ndenge ya kolobela te liba les frère na ko sauter et alors qui simple quoi liba les arakaté ngama na ko bomba moi c'est ça kakate ko bomba moi c'est ça pété soki otiki ba posa na wana ozaka nango yo moko to milinga koleka bato za na bango okwa ne famille soko lingi moi si kota na bisengo nyoso moi si na bana ba komi na po bango ba komi ko dépendre na yo faut se pénaler loko comme loko faut tout na bango mais mbonge uti na yo bimisi mbongo mais poli loko wana faut tout na sko bango. Et là, on est 5 000 balles qui ça.
kaka nana petit momi nanga asuka kawana mais pour ko ba critère moi ça ko senga point simba ba ko karaté so ko kangela mwasi comment lingi mwasi na ngonga ko mikitisa olatie ba $10 ba 20 ya pambu pa kanga manandobo era ya komi na nzungu bando lambesko ya mdenge yo ya ndenga ko ndebe na so ba no vrai yana bana mbele msuna libando ko mone mutu ko so na ba tout bien français fanda anglais so tali ba titre bien accompagné ba pesa ke lo kumpa tangela ngome ke no tala ko gérer mwasi fou mais museketa mira leke na ko bomba mwasi c'est ça yo donner bandela zaki bien nazo yebisa yo ba yebite on mi ko bala na ko humena na libala fait ça deka eza cour mo na ba no frère mon frère et na cour mo me faut la sabato balata na mo ba bag mais faut pesa mo sur cour recyclage ba se rattraper ba bi ko fa na mo cité moi si na moko a contrôler été mais a contrôler moi oh non boso moi des pays beaucoup tani ah mais moi c'est pas contrôler mbal neni il faut contrôler mobile ngaso so contrôler ngate na mo libala manka na la libanda oh oui faut les arrêter mo osawa tie ou chéri oui nazo ya na senti que zone ça que tout ça na confiance na et même so balinga pe kakate na ngal surtout ngande kolo na lingaka kakate mais na lingaka nde mo entretien voiture ata kizaka soko o tata o changer tata maya pamba mon vitesse on a presque changer ata muki et comme souple auto changer maya pamba et puis vitesse bon mon balika moi butoka ta on a sale lobi ko mbonga fufu et mati oh na je bisa moi ba buto na bisa pe mbonga fufu ma sape tanga so kota kaka boy ko yakana ba rapport milaité yambe pe une audience ndire mo pa sika ko tala bino mais mbali na mo ka saka na ndako est ce que ba se ba bi kuruana rien c'est mobile à l'aise tanga so fanda matolo banana ndeni ko to utiko ezalaka te de même so ba pesa pe bana bazo charge papa ba on za pe mabete ya bo nga so pesa nga charge bana ibaki bana ko kufa na ko changer bana mama oh oui bana baza furi ba ko kufa ba on to bandal misusu où est le mal ngana yanga na yo be na kana kolia bana bana ba yebi yaya oh oui ba yebi yaya to senga bango mais tu vas passer à ça mais ba yebi baza furi ba bolingo okolinga bana mais mobile soka za priorité na ko so te démarrer ma nerve ba tanga ngona titulaire te comme ka tanto pito jamais qu'un voyage oh okomano banga so na termination le ko pela toté so comme na moi si doute dali bali umela raté conseil na pesio moi si faut za ne penda clair que donc j'ai confiance ngata na moni moi c'est na ba tout centre le kana za ne confiance na bika ke wana propriété privée c'est ça koko mandata sangu ta ko tu wenzo ki pesi na nimbote mama na kubela ini okufa fa donc vous allez à l'aise que momi na ba no makambo ya mike libala so ezaka ba jipe bomba ka bango nde mabala ba mvwa mekabwana te comment pia ke na lesa kama si mabema kama kasi mama si tingamba bala kana toko fidèle moi ça peut ba checker matin ba tami tukaboyaka papa ba nangaza lisuma te mukyo bazana mobali maloba lobelaka amona ke simba alakseki mbonga mukie po azanga matela ka confiance mobali na eza ya sir na so peso vérité wana nde base ko umela na ko sote eloko sikesa kate moi saka munene na bomengo te kime mobali ta bazona ne tongo na tongo tala santé omaka yo zaki boito changer mais ozani o liate me munene mapeka en tout cas papa c'est ça libale ça soki ba ko zamana bango ba kende congé moi ça so boya même na matanga na kolala te pa bika fixa papa na butu ele ki challenge nyonso oh oui mais pasteur John avant de chuter quand même ils en a point on de moi tuna kabi pasteur Lobi a expliqué que le ban am surtout mon na kati ndako baza ba teti na baza ban na o lobi baza non enregistré wana bon na lobi bongo na façon ko baka ke eloko elingami te na munoko e konti ba nyonso ti baliaka ne senga biloko ba sepende to kuta bana mesa bazolia est-ce que est-ce que biloko nyonso batu balia ko kuta bana mesa bazolia est-ce que balia ngone senga on a mutema zo ba pon aolia biloko d'abord contre ye alia ka pas formalité que na lia po fa na libum mais tie so kota na munoko gwana pa kindo kiteza guna ete balanité yeso même takati likuita dunia on se ngisa muto ndira meli ko to kama kase ni senzo oka azomela ki fufulo kwa kinini so mutabo bane bon appétit alors c'est merci on m'a dit tanta bana botetu bana bateti eza na on ba ke pour moi no ena fruit ya bolingo soko lingi moi si noto lingi mobai na yo moi na wana tatangité na so bango bien azara toujours na venir au quand même le pourquoi bol senga qui est déjà même na compte même ba ange va tinda moi na batala za ba pointa batepe na kuna oui ça va être envoyer tinda bien pour na moni eza union ta aïe bien mais oh monsieur donc quand c'est maison compte peut information que chérie na commune azem te nyama longo kuna yo
déjà je vais tricage tant donc ezaka zemi baboya te me batindi mwana moko donc okama onganga azana badomo kwa makambu ya bandenge kaka mwana moko lokwa makambu alokaka batu azapeli pasa te donc mwana moko miyoyo lokwa donc douche zole beba atoke na hôpital ba manka na docteur akamuka pa memaye. Et c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est moi na bokanga photo so bima lokwa baby si photo moi na moko ndenge donc so okofunda wapi okoloba nini? Au moins na yemo mama na zo bana mi sabat. Oh so ebete o mwana te mwana yaya mais mwana na yena babalani te donc mwana komi longe ba voisin tellement ba kabele banda bo mwana na ba voisin orala ya kono na ye mwana changer longi nazo bano frère makambo wana eza vrai na ko sauter bolinga yete donc yoso na conséquence bolinga mwana wana na yo chaze bolinga yete wangani ona pala ndeka kama ko China siko ekuta horoscope et créer mes attentes na boy papa. Donc il y a un circuit intégré, bêti, pif, moi na bima. Donc a compter ni na ba ange, diable, il y a billet, moi na moka naître, on a enregistré ça té. A frauder na mukiri. Mais bangungi misu baza compter pour batanga ki bango série même ya job ya Noé, batanga bango ba le mais ya yo kola. Donc moi na ngulu. Ba fraudise moi na mukiri. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi
basuwa bomo nde biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulagenga mwana mpate. Mais pasteur j'entends aussi ça. Alors le Nazan il a besoin quand même si on va lui avoir sa conseil na bandeko ba mikolo ba pilisi moto na internet moto yo azil photo ya bolumba mbali na ya publier oyo pe azwe moi ba ndoza kama mwana ba tout ça là wana eza intimité moko na kamwe kotindela moi si to mobali photo ya libala na bino eza mabete eza selo bino nde bolinga nini mais so ekomi na niveau ke comme abona bon non yo kanité yo zi photo na lobi ngai pe na ndeko na kosa ote na zo bango paramo moi si oya ngai ata mbata pambo na tiko lobeto te soko zela kango désolé quelque chose na monyo na erreur pour na pesa au confiance so na moni confiance e baby même mobalo na kucho na ye avant que na opese mbote na sombele masanga na bioza mobali pour yanga nité ngana pe ke confiance yenda désobéir na confiance kono kobuniso par rapport à quoi na kamo keloko wana soko moni ngana beti mobali musu bagarre to bunise ki na za mama na etula ya masekité ya masekité po mobala tout la raté moi c'est pas tout la raté na te so comprendre parce que c'est que côté ne simbité n'a changé mais est-ce que ce que le lo aussi là na moi si et katinde la vidéo na ye ya mutakala elle n'a que publier yo ozwango na tu n'as que publier par rapport à quoi tu n'as que publier par rapport à quoi tu n'as tu ni ka wana na pona zwani to salani non peut-être pas sambisa non wana makama mike faut y makama yembo na fongolo vérité moni ba te belé ba na retard et compréhension ba te belé ba na retard et compréhension na fungolo fri yango moni un africain n'habite matière ni basale la biso tala na lo bano fri tona berer moko ata banyama bakotiko sala ngoti oh le toleki na banyama na erreur banyama l'équipe c'est une organisation musika comment nyama lokola lion azokende pali ya mbolo ko makako makambo etaleta zaka na nzete abetel baninga sine ya wana zoko ya botala ta botala bakim man yo tala ka nyama pourquoi ka akim si baninga ninye sa union abike so bango ba sili e ko mapebi biso nyama ebike na bano fri mais yo nanga to mona likama muninga to ndimi to chola to seka oro ebite ko songela pe yo poto za batu na zaka champion ko seka makamba batu te na mabeto na malamu na tiraka na moni pesa la leçon ngana dévier pour échapper na zana nzela nanga tisu et à tes personnes qui sambela quand ils sont sur bâtiment ça te passe le mabé sabi yamba mais ba personnes qui sambela ça kana kande à maîtrise pour si maintenant ba hôtel on va te belé ce qui sambela quand il va faut bimsa faire ça bien de comportement non honnêteté ba ta yo le malu bana muno mais tu sais ce comprendre schéma demande berere yo ba chaque fois ce qu'on moni mosali nzambe azana berere 1 2 3 4 a benga mana nzambe te afroda lo kana bise ko kiba te akota ka kokota kota aye ko eden yo nzambe ba idaka ete soka benjo soka benjo nzambe ba sala scandale eza mingi ba sa ba benga minanza donc ko na façon habité monsieur ba lo ba o sala fo bazé ya free mais na opeso conseil vrai tata na mwana na ye mwana ta le kamobulu mais na l'air moko penza pa tala kate père na biso na nyokole mingi na pesa na za pesa za vraiment na kimata ye ce qui a biminenga na ye vous comprenez mais comment yo bengami ye muta touchera bato benda na ministère comment ko zoyo atombola yo bongo osala makambo e ko exposer pe betsa e libaku bato misuba boya ko sambela pona yo moko pe atika et ça ça comprendre tala bien filtré 3 fois infiltré journaliste penda na solo azade na lobby infiltré ayebi akoti emeki simbi mais na source abengami te oya frère soka likimbala moko soit ke makasi a serpentaka pierre awangana ka soso elela a changer luka kote muso apengwa ezate misusu otali ko luka kote mususu David abomaka mutu tanga tubelaka sengi pardon makasi kaka mwasi ya ndumba yenda botele mwana koma roi nete so comprendre nzamba idi récompense ba benga frère soko tali to changer te ti lelo baza biso to kanza pe kaka pose la nzambe vrai faux ça la oyeba na partout des biso de bateau peut-être comme partout boy c'est qui fait ngana zia frère oui mais keba na ko mesana nzambe te loko bato bazo kanga mikolo na monde na bonde balingi mutabenga na ko bata na ko so barande fe le kandelo petit po saka nanga to kutana anga
Moi, c'est pas ta personne qui a causé, pas ça va faire un gars pour non! À quoi ça n'est pas ça? Quand il y a des commerces, c'est la maille. Dans l'opération, il y a des conseils de Makamanzam, mais ça risque de faire un mouibi. Oh. Mouton, ça, il a un zamba, ça va ventir. Il n'a qu'à ma casse, il n'a pas sa confiance dans mouibi. Oiseau, il va prendre les que. Pour ça, donne, il va changer. Il libère la keba, un pas dedans, un pas derrière. Bazo caresser le cola. Le roi sanga maseke ba habiter nyama malamu to kande ko yaza na minebe tika ngana ta mwana taba bo kimena musika manjo ka lera ne matiti ngama mikolo n'habitez sans comprendre les chemins là. Merci de base. En tout cas, merci beaucoup Pasteur John. Toko Milabiso pratiquement na suka. Ba tout vas occasion rota yo nebi que coach Gisnon mikolo ko ba sikaye parce que ba produit même à Mibali. Alors dans le jour à venir ba la publicité monsieur Asika. Donc coach Gisnon Mbote Belé ce que ça lit papa William maintenant à Strasbourg. Donc PCP Mbote ce que ça lit. Alors parce que quand même peut bande ko pe sa Mbote ba yali. Bon ba sanga raté mukili mobimba ba zela Mbote nanga. Mais no bandana na natika nai. Pour mukili za pe sa te longi. Ma poloyer quand on est dans le bakake, bino mo boyebi William Manwana quand on est dans Strasbourg, Zamba Pambola, au place de Zam merci. Na pesi Mbote na Zervin, papa na Shaul na Ukraine. Batika yo na pesi Mbote na chéri na moko base au penda na ina lo bakutu te moi ça ko motema na ngane sengo nyoso chéri Blandine gros bisous peso ça batika yo chéri je t'aime y a bien ma case bonga pena bolinga nga fele kani yo bolingo pe bo etina télévision kana na lobby yango po ya oya yeba kati ayeba po italio na te ça comprendre wana base nga bolinga na ngeza te to kuti biso italio na biso memani bo to pesa na biso futa tike na otala liboso ko fana kite se mopotela nga kende Ma Blandine Mbote ma Blandine. Kita ko place ça comprendre on a coupé dans bien na pesi Mbote na ndeko na ngai Estrella Priska et Bwangion Zamba Pambola sans oublier Mimi aiko na Cape Town na pesi Mbote na Zino Safela double nationalité très bien Zino Safela kolo ba voiture penda texte ba tche chama sécurité ya Kanda batika yo na pesi Mbote na Pitbull na Grèce singa passe na commune na Turquie na zoke ngabi base ya ngwana bona Chine to za techno it is beton it is beton pesa ba congolais batika yo fait mata futo tongi wana de nanga lendele donc na pesi fan club ça te l'a pété ba régit le cerveau ya Léon Kabasele donc il na le dit boza ebele na pesi Mbote na couple nzinga suki na Caroline du Nord batika bino na pesi Mbote na ndeko nanga suso to tukutani awa luwawa ndeko nanga batika yo Séraphin luwawa fanda base na pesi Mbote na bino to bolingaka nga na lobi poto Afrique Europe na bato répété na Goma Kisangani Lubumbashi Angola babenga na Lunda Nord pasa fo ya kaka to sande ni po ya ngabi me boko paselo nga ndenge ni Angola babenga wapi koto pe na Schengen balingi to kendeti koto sala bo mais comme Schengen on est dérangé ba te belé mais pasteur John comment est-ce que yo ba ko boyela au peso ça alors et ça na makamnenge ça ko moni mutu ça zo mona mutu so ke kebo succès ko panzana succès pour ne rater pas so saka sonza mabia sala ko sala on comprend ba bomba ka moto me milingate o ça ne erreur pas mais puis parfois les malheurs est bon mais on te tient en huis clos ça les linge certes c'est la fafa la limite na pe bango ça quand ba ba ki to so comprendre la vie continue mais na pesi sous Mbote na on a chaque fois bino nyonso oyo bozalaka na mboka bapaya oyo bolela tolia pete nalobi ke natanga komo natanga te nalela bino tout fort mel parfum fanda na yo baparfum grande marque oyo pene masekite doki en gros en détail so beti kaka plus 33 75 39 030 94 wa mobimba Côte Gisino nduta te umela 20 à 40 ans dada ye pene so beti kaka plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba solution à tempo base donc bino nyonso na lela bino tout fort vraiment Zamba Pambola botika la malam de to kutene la prochaine numéro na kande boyebi 084 74 084 75 18 112 na répéter 084 75 18 112 vraiment na labino tout fort Zamba Pambola on a regardé on a base de la pété pour na rater yo yebo 2020 yo yebi kanga mato i kota na concentration ça l'église hein kalaming te age obi autour ça l'église en 2020 ko ça l'église a problème denga so na ça l'église mais qui c'est ça mon baroya aux attiquer likolo ka na stade yo moko yebi na so bano fre so na sali église ya kozala somo et ozala wena kiti kozonga maboko pamba poko zonga na ngokoma na bano fre so na cette église na biso ko boko bape o makamuni mais
towelelaka te mpo oyo oyebi kolo ndako abangaka etinda tata na ye te mpo ata aza ministre libanda aotinde babi te na boyi nanga mpo eza cheper na ye ocomprendre bawelaka te kolo ndako awelaka tala omoni kolo ndako so yambi bapaya awelaka mbetu te yokutalingaka ala netoka pesa bapaya bambetu mpo bakende na sango mala so omoni moto alaye na ndako ye mpe ando tio kaka me kolo ndako ye mpe mfilite ayaki nda van yo oyebi te kolo ndako awelaka kutu kolo ndako so batie biloko bino bolia ko alingi sango ndako ekende malamu epuis mopaya oyaka liboso bayambake premier tour bien soka bokokende bazongisaki na 0 fufu loko bokokende yeba ndenge toliaka okoyeba yo bambe na fufu mibale debula orokende ona kokoma jedi okoyeba dintin ekondi ozonga na roti zamba pambola. Merci à tous. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous qui continuez à nous suivre, Bozala Ebele, à partager, à aimer, et puis commentaires, suggestions sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Merci infiniment. On a Gédéon, merci à Jordan, merci à toute la grande équipe où ils ont accompagné Bisso, la nouvelle tendance télévision. Bozala vraiment Ebele. Je précise bien si je suis en remarque. Contactez Bisso le numéro na Bisso où ils allaient afficher. Tokutani Mikolo Koya, merci à ma partenaire na Bisso Nyon surtout. Nous avons Gilles Combo de Genève, Claudine Bossaou. Merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci à Taboufa Top Modèle. Merci à Lolo Loris la Congolaise. Merci à le vieux sage Joli Mwamba. Merci à Eugène Banangisa. Merci à Yadjani Sitantongan pour tout Bangamituri depuis Suisse-Hollande. Un homme réglo, crédible. Un grand merci à Chancel Mbemba également, qui est fidèle, qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, nous mettons un point final. Awa, Soyinza Marobat, la Bisso, Au revoir, bye bye, à la prochaine.